Bonjour, bonsoir à très chers abonnés de Jeux Midor Télévision. Ça dépend RO Bokolandela en émission Oyo. Ils avaient bien mon petit sango. Binitam pour dire travail du peu la mignon de la presse congolaise. Vraiment, tozana bino awa. Ici ko wapi. Pas ici qu'il y a pas ici qu'il y a mawa. Tu es biso nyos tu ko perdre ba maman, tu ko perdre ba famille. Ba tika kibiso na matadi kibala. Toyebelo nino esalama ki arriva ki kibala en tout cas et si pas si mingi vraiment na ba famille ou ba perdre maman ba perdre ba yaya ba perdre ba leki ba perdre ba koko donc mes condoléances na ba famille wana nyonso vraiment toza awawa esiko wapi toyeko lela bandeko na biso esiko wapi toyeko partager mawa na bandeko na biso o ba perdre bandeko na bango o ba perdre ba maman na bango ba yaya na bango vraiment ba konza snel non peto beta sete na likambo o ba konza snel bobongisa basinga na bino so tobito banda kokende ba gauche droite to tala to tambola tozomona ka baka ebele eza kaka ngambu mingi kaka na ngambu ya snel omona basinga esi ekweya bamakambo eza ebele donc eza vraiment pasi toza awawa esiko wapi bazo ko exposer ba corps ya ba ndeko na biso oyo batikaki biso vraiment pasi mingi na motema tolanda nini oyo ezoleka na kati biso na bino.
Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment nani? Comment nangai moi de Myriam? Navani na Mbinza. Maman moi dit tomonyo awa oyeko kabula mawana bandeko. Bebi te sala ki ondenge nini tango moni eloko o salami na mboka na biso ko perdre ba mama ebele o boyi salami sala ki ondenge. En tout cas, ndela moni penza esalinga pasi mingi na motema ngai bifo na vivre penza na mona na matanga wana. Na leli pe na motema donc c'est la première fois na mona ne bato bakufi ebele boyi. Esalinga souci mingi na regretter. Donc conseil nyoko pesa na bakonzi SNEL na ba bakonzi ya ba wenze parce que soki eloko esalama ki bongo ezalaki mpona ba esika ya malamu ya ba mama bakoteka eza te na basinga ya basia ya SNEL ndenge leka wana. Bon na lobi na bato ya SNEL basingo eza na côté ya pepela ba ni ya ba courant wana ba mama ba déplacer ba longwa wana ba tala mwa distance na basinga courant wana po pene pene eza mabe mingi na bakonzi bazolanda biso bango mpe bayaka bazwaka bambongo wana na bawenze te bayaka kokongola bambongo mais en tant que bapekisa ba mama bateka wana te ntango biki ba mama balongwa siko bango bayaka kozwa mbongo wana mosala na bango ezalaka nini mpona nini te bakopekisa ba mama kete boteka wana te bazoyaka kozwa bambongo koloba nini na bakonzi wana. Bon to bana bakonzi wana il faut balongola ba mama ka place wana baluka mama solution ya wenze bakotala kati kuna na baninga nyonso esika bazoteka. OK. Merci beaucoup maman. Prise pour éviter encore. Bien sûr que oui, gouverner se prévoir contre toute attente, comme je l'avais dit à mon exposé des motifs. Le chef de l'État avait instruit au chef du gouvernement et au ministre de pouvoir prendre toutes les dispositions utiles que ce genre de drame ne se répète pas. Voilà. Donc le gouvernement est en train de travailler sur ça pour remettre sur les rails la situation du courant électrique. Voilà. Merci beaucoup Ndeko. Message ezali été bandeko nabiso ya Matadi Kibala. Toujours présenté bango ba condoléances. Toza na maelongo na bango. Toye awa lelo vendredi 12 février 2022 pour na partager chacun elongo na bango na baimboka oyo bakufaki. Accident oyo salemaki maki kokabula mawana bandeko parce que slogan ezalaka le peuple d'abord ndenge moko professeur bata ezalaka pembeni ya peuple andimaki pe kokabula mawana na bandeko moni ete biso baimboka bai AFDC a professeur bata kubo toyaki lelo vendredi 12 février 2022 na stade Vélodrome pona kokabula mawa na bandeko oyo bakufaki na famille ya bandeko oyo bakufaki na Matadi Kibala. Voilà pourquoi tozali kopesa bango promesse et le gouvernement ils ko travailler pour na makambo wana et se répéter parce que gouverner c'est prévoir. Je pense bien que makambo o esalemi na Matadi Kibala et ko salema ka lisusuté parce que gouvernement ko ba disposition so utile pour makambo wana salema lisusuté. Pour na ko sugisa ndeko Yvon to sentir présence ya ba haute autorité en Mboka mais absence moko remarquable. Ya ba otiluke beaucoup quoi. Bon, d'abord ndenge naza awa naza na insigne ya AFDC. AFDC est la kisiti kaka professeur Bahati Lukubo personne physique. AFDC zali personne morale. AFDC en a plus de 1 500 000 population congolaise. Oyo ba votaki ba député autour na plus de 145 élus na ensemble ya territoire national. Tozana ba sénateur, tozana ba député nationaux, tozana ba député provinciaux. Oyo bazali ko représenter ba personne morale. Bandeko nyonso moni bango awa bazali ba Kongomani. Présence utile et importante ezali kaka ya professeur Bahati Lukubo te, mais ezali komona etuluku na ye munene o baye ko kabola mawa et pas ya bandeko o bakufela ki bandeko na bango. Ngai nazali AFDC, bandeko batemi na sima bazali AFDC, secrétaire général Nabiso Guy Richard Malonda TGV azalaki awa en personne physique. Ndenge moko ngai coordonnateur national ya coordination nationale des baptistes et puis membre ya gouvernement politique ya parti na biso AFDC nazali pe awa. Donc je pense que présence ya bandeko na biso AFDC ezali pona ko kabola mawa na bandeko oyo bandeko na bango bakufaki na Matadi Kibala. Présence na biso ezali ko représenter plus de
1 500 000 électeurs y a AFDC dans l'ensemble du territoire national. Bande Koubazana, province à Sud Kivu, Nord Kivu, Équateur, Bazalpe au Kaboulande, Moko Mawanabiso. Voilà pourquoi je vous confirme et je vous rassure que la présence Nabiso est allée représenter valablement présence et autorité morale. Voilà. La sécurité de l'État, les questions importantes et les questions sensibles, je me réserve le droit de le dire. Le professeur Batil Kobo, c'est un homme qui est toujours aux côtés du peuple. En date du 26 juillet 2021, nous avions choisi le seul et unique candidat, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Partout, nous sommes avec les chefs de l'État. Je ne trouve même pas un seul instant, même une seconde, l'intérêt de la FDC à cette malheur qui devait arriver à la République démocratique du Congo. Si ce malheur arrivait, c'est nous qui devions être d'abord les victimes. Nous sommes liés, nous sommes à la peau du chef de l'État. Le malheur du chef de l'État, c'est notre malheur. Donc on ne peut pas le souhaiter. Je suis loin de répondre à cette question qui est sensible, qui s'inscrit dans le cadre de la sécurité de l'État, mais je m'inscris dans le cadre d'informer à la population que nous sommes collés au pot du chef de l'État, nous sommes avec lui, nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Nous avons qu'un seul et unique candidat, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ou rien. Donc, c'est une question qui n'a pas de fondement pour que je vous donne des réponses. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Oh, vraiment, merci beaucoup Naba Boni Touya. Je m'idore télévision vraiment, ils a pas si mingi. Tout mon ibisonio son dengeneleki ah ndengeni ba famille ba leli pas si vraiment dans mon thème. En tout cas moi conseil moko pour na pe ba kondi ya wenzi ya ba wenzi. Bakonzi bawenzi bozozwa bambongo esika o bozo pekisa ki batu bateka te esika bobi keze esika mo ya danger bozo pekisa batu bateka te esika wana mais batu bazo teka wana bozo ya kaka wana bozozwa ka bambongo na bango bambongo wana ekendaka wapi ekendaka kaka kundaka esika ekendaka donc eza mabe makasi hôtel de ville eliaka bambongo wana hôtel de ville bambongo wana ekomaka. Donc, ils ont pas ici. Tu perds bateau belé, tu perds bateau belé ou nyonso oyo. Donc, on a coqué aussi supporter pas soit on a été côté la bande de bazoli la maman na bango, bazoli la bayaya na bango, bazoli la bakoko na bango, bazoli la bana na bango. Ils ont vraiment pas ici. Ba konza snell, bobongisa na nu ba singa na bino, bobongisa ba singa na bino. Tozo mona. So toke na baselemba wana kuna toke kokuta basinge koye ba miso ekoyi tina bandako ya batu bana bazana neza risque. En tout cas ba konzi faut kota na likambo malamu pona ko perdre batu belé boye na mbala moko. Ko perdre batu belé na mbala moko sangwa maladi te mama boye batu bakufi donc et ça li vraiment passe makasi et ça li passe to bongisa. Bakonza snell bobongisa et puis bakonzi ya mboka papa Gentini Ngobila likamba ba wenze talela ba mama likamba ba wenze soki ezaki ba wenze ezaki bien ba mama na biso bandeko na biso balinga ba kufa te donc tonya to perdre bato ebele te parce que esika ezalaki te ya koteka ya kolukela bana mama bimeka ki kolukela mwana tale loko eke komela ye so ba wenze ezalaki donc nyoso ingesa mate vraiment merci beaucoup bo s'abonner ka massivement na Je m'idore télévision bo s'abonner vraiment massivement merci à mon boss papa de Ontinga merci à équipe technique mobimba ya Je m'idore télévision na mo laisse ma caméra Valmi Luyeye Glody Messa héritier donc l'équipe Mobimba, Je m'idore télévision, vous avez toujours branché dans Je m'idore télévision. Merci beaucoup.